Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na biso ya mokolo ya lelo ezali pona ko alerter ba congolais nyonso oyo bavandi kuna na Congo Kinshasa pe oyo bazali awa na mboka Europe. Tokopesa alerte makasi surtout pona bandeko oyo bavandi kuna na Congo Kinshasa pona koyebisa bango ete bandeko ya Congo Kinshasa pe Congo mobimba bolamuka po ete monguna asi ya koti na mboka oyo monguna oyo pe service ya sécurité ya mboka elali te bazali kolokota bango moko lokola bambinzo pe bango bakanisi ete bakolonga pe bakoluka ndenge nini bakwesa mboka na biso me bazali koyeba te ete peuple ya lelo azali lisusu peuple ya ex-Zaire te. Bandeko babolingo mingi bazali kokanisa ete kosala liseki na makambo ya mboka pona mwa groupe ya bato moko bazali kobenga yo na telefone a partir ya awa na Europe pona koloba ete ndeko il faut sala boye pe bazali kotindela yo ba 20 euros ba 50 euros nde olingi kozwa ba makambo ya mboka lokola liseki. Mwana mobali oyo bozali komona na babilili bandeko babolingo mwana mobali oyo alingaki ameka magie pona makambo ya mboka azali kopesaka ba information na bato ya pareko koyebisa ba makambo ya lokuta pe kosalaka kotindaka ba image mosusu ya lokuta oyo ezali kuna na Congo koyebisaka bango ba information ya lokuta pe mwana mobali oyo yende moto azalaki cerveau moteur oyo azalaki ko sensibiliser ba étudiants pona ko faire passer bango ba message oyo ezali ko wita a partir ya pareko pona koloba ete bato ya mboka to ba étudiant oyo bazali kuna azali koyebisa bango baya basangana po ete basala révolution parce que mboka ezali kotambola malamu te. Mais ayebaki te ke service ya sécurité ezalaki na ye mayele batikelaki eta molai pe bazali kolandela ye mbala oyo nde ntango baye kokanga ye bakangi ye penza en flagrant délit po ete bazwi na baelema nyonso oyo abandaki kosala mokolo oyo abandaki kotinda baelema a partir ba échange oyo azalaki kosala na bato ya pareko nde baye kofieta ye. Bandeko babolingo mboka na biso ezali lisusu mboka oyo ya koya kosala maseki te. Mwana mobali oyo alingaki asala liseki lokola ndenge tozali koloba lokola bakonzi ya mboka bazali koloba ete congolais nyonso tu aya pesa maele na eto sangana to tonga mboka bamoni bakonzi ya mboka lokola bazoba. Bango bakanisi bakonzi ya Congo balali pongi me bazali koyeba teke bakonzi ya Congo balali pongi te bazali tango nyonso tu koeveye pe kolandela situation nyonso tu à la lettre. Moto asalaka ete po ete ba étudiant basala ba mobulu nyonso tu ba montage na ndenge bakendeki babomaki ba étudiant banini mwana mobali oyo na kombo ya Espoir Ngwala yende azali moto oya
ba makambo nyonso tu na ndenge ekomaki ete ba ex-phase oyo bazalaki ya comparaison na ngwanda oyo bakendeki kosala baje mpo baboma baétudia baetrangle bango batia likolo na nzete mpe mwana mobali oyo ye nde moto amonaki makambo na liboso mpe akendeki koalerte mpo ete ezalaki circuit na bango baje na bango nyonso oyo bazalaki kosala mpo ete ezalaki kaka ntango ye asi asali baopération nyonso tu na bato oyo ya ba ex-phase mpe mwana mobali wana nde akendeki sikoyo koalerte baétudia mosusu mpo baloba ete totomboka tala boye me lelo baye kotimbela ye mpe bareveye bandeko bakangi ye il faut apesa explication alakisa basoldat ya ex-phase oyo ngwanda atindaki oyo babomaki baétudia wana soki apesi baexplication te tokosenga na bakonzi ya Congo ata mokili egangi ata communauté internationale elobi ata bato ya droit de l'homme bagangi mpo na bino tosengi na bino ete azala kaka moto ya kokangama mpo ete azali moto oyo akozala digne te mpo ete azali kolinga kotia mboka na kati na mobulu mpe azali kolinga kopelisa moto bango bakanisaki ete baleki gouvernement ya Congo na mayele me bayebake gouvernement ya mbokiso mpe bazalaki kolandela basituation na bango nyonso tu malembe tina ndenge baye kofieta ye bandeko balobi mokolo bayaki kokanga ye mokolo oyo abandaki kosala ba correspondance na ye na bato ya pariko mpona kopesa bango baresultat banini nzoka nde bamakambo nyonso tu oyo bomonaki ya baétudia kuna na Congo mwana mobali oyo nde azalaki promoteur nango donc balingaki kaka basala système oyo ndenge boyebi na université ya Lubumbashi ndenge elekaki oyo bazwaki bangwandi nyonso tu tie bango na lingomba mpona ete kopesaka bainformation ya bato mpe baye baenleve bato babiloko yango oyo mwana mobali oyo alingaki akreye lisusu scandale na université ya Kinshasa me tosengi na bakonzi ya Congo bandeko ata balobi ete démocratie ezali me bayeba peke démocratie ezali likolo ya balwa ya mboka te démocratie il faut etambola na se ya balwa ya mboka lokola asali mbeba il faut avanda na prison mpe basambisa ye mpe bakokatela ye etumbu na ye malgré baje na bino nyonso tu bozali kosala oyo Joseph Kabila apesi ordre mpo baboma ye lokuta na bino toyebi baje na bino bozali kosala bolingi nde mpona koatire attention ya bato me azali mokangami akotikala mokangami ata boleli ata bobimisi bamai ya miso ata bato ya droit de l'homme balobi azali mokangami mpo ete alingi nde kotekisa basekret ya leta ya mboka azali mokangami ye azali moto oyo ifo bakende kotika ye mpenza na ekafela mpo ete alingi kosala baétude na ye na ndenge ya malamu te me alingi nde kodestabilize pouvoir ya mboka papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bana ya Congo tosengi na bino ete ifo bofungola miso kaka ndenge tolobaka ete monguna asi akoti na mboka pona kosala mabe kolinga kobebisa esika oyo bakonzi ya mboka bazali kolinga kobongisa bango bazali wana pona kolinga kobebisa na bainformation ya lokuta pe kolinga kodestabilize peuple mwana mobali oyo après avoir créé ba trouble indirect na ba étudiant oyo ya campus ayebaki te ke l'état zalaki kolandela ye malembe mais ye il faut lakisa ba élément ya ex-phase oyo basalaki baje babomaki ba étudiant oyo batiaki bango bapandaki bango na banzete kuna na université ya kuna na campus il faut alakisa ba ex-phase wana po ete soki alakisi te ye nde moto akozala responsable ya bamakambo wana nyonso bango bakanisaki leta ya Kinshasa ezali kolala bayebaki te ke sécurité ezali kotambola moteur ezali ya marche bandeko babolingo bino bakongole bokomi kokanisa ete lokola balobi ete démocratie bapesi yango mpona congolais nyonso bokomi kozwa démocratie yango il faut komema yango na ndenge ya criminalité na ndenge ya kozanga respect vis-à-vis na baninga mosusu mais ndenge ezali wana mwana mobali oyo il faut l'état congolais etia ye toujours maboko batika ye te ata mokili egangi wana ezali infraction oyo asali pona makambo etali mboka azali moto azali komérite boloko na ye bandeko bino bokanisi mwana mobali oyo soki ngwanda moto azwaki ye na tango ya deuxième république ke bakangi ye na kati ya ba
en flagrant délit na makambo etali ba secret ya l'état azali ko faire transmettre yango na bato ya pariko à partir ya internet soki ezalaki ngwanda est-ce que balingaki batika ebo pesa biso réponse soki ezalaki ngwanda na tango ya Mobutu est-ce que mwana mobali alingaki azalata azwata chance même le même jour wana ngwanda alingaki aboma ye et puis ami intime ya ngwanda ye mwana mobali oyo azali ami intime ya ngwanda na masolo nini basololaka tango toyebisaki bino ete bajeune nyonso tu ya université ya campus bamakambo nyonso elekaki ndenge bazali koboma bato toyebisaki bino ke ezali moto ya apariko nde moto atekelaki biso diske wana ayebisi biso alobi bandeko azumeli mil boloba po ete ngwanda aorganize systeme moko boye oyo ete basoldat ya ex-phase bazali na Congo batindi bango opération hirondelle babanda koboma bato kobwaka na balie public pe koboma même baétudiant Dieu merci nzokande mwana mobali oyo nde azalaki na kati na masolo wana kombo na ye espoir ngwala nde bauti kokanga ye Dieu merci alors sikoyo lokola bato ya pariko baza ba malin bandoki miyibi alors loko nini bakomi kosala ba créer histoire mo pona kokosa ete Joseph Kabila apesi ordre po ba liquider na lokuta nyonso boye azali moto ko mériter avant de na prison bakoki kotika ete tant que azali ko tekisa ba secret ya mboka azali kosala ba correspondance na ba opposant bazali libanda na makambu ya mabe pona ko déstabiliser situation ya mboka azali moto oyo il faut bakanga ye azala kaka mokangami ye azali moto ya prison te makala te ye azali moto ya ekafela botinda ye sika moko oyo kutu bato bakoki koyeba te po ete mboka na biso wana bato lokola bango bato oyo tozali komona oyo ba espoir ngwala oyo bato ya boende bazali kosala ete Congo ya avancé te na ba information ya lokuta na ko déstabiliser situation ya baninga lelo oyo tala nzoka ndeta ngo basalaki opération hirondelle cerveau moteur yende ezalaki espoir ngwala oyo lelo lokola bakangi ye ngwanda komi kobanga basekele na ye nyonso ebima yango na komi ko pesa ba information ya lokuta na ba radio buka lokuta ah non bosala boye balingi baboma ye bazali kobanga po ete mwana mobali oyo akobimisa basekele ebele yango nde eloko ezali kobangisa bango mais ndenge ezali wana bakonzi ya Congo tosengi na bino botika ye te tanke boyebi ete bozwi nanu bosolo te epai ya mwana mobali oyo botika ye te il faut asamba ye azali moto ya kovanda na boloko akendeki kosala ba étude te olie a continuer ba étude na ye comme étudiant mais ye akoti na makambo ya politique pona kolinga ko déstabiliser situation ya mboka na ba information ya lokuta na kotindela bato ba information ya lokuta pe lelo oyo ndenge ezali wana lokola bakangi ye azali oyo azali ko mériter azala esika azali moto akoya kokosa bapepe congolais azali te ngwanda azali kobanga po ayebi ete basekret ya pariko mwana mobali azali kobimisa yango ete bacreye histoire moko mpona koluka ndenge nini bakoki kolibere Joseph Kabila azali zoba te mpe gouvernement ya Congo ezali zoba te bokanisa teke mwana mobali oyo ata bogangi ata bobimisi mai ya miso bakotika ye kaka ofele boye po ete soki ezalaki ngwanda na ntango ya deuxième république ndelasa bomaki ye kala bomona bato bazoba te bozali kosala liseki tolobaki ete bozali koluka kosimba moto me moto yango lokola bosimbi yango bokomona sikoyo ete ekotumba nde bino moko mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo toyebisaki bino ete mingi bazali kokanisa ete bakonzi ya Congo bazali kolala pongi bakonzi ya Congo bazali komona eloko te ndenge balobaka ete ba ivoirien bamonaka rien mais bazali koyeba teke bakonzi ya Congo bazali bato oyo bazali kolala pongi te sécurité ezali kosala bandeko babolingo mwana mobali oyo andimaki teke un jour bakokweya na ye bandeko sango na ye nouvelle na ye bato ya sécurité basi bazwaki yango kala me babandaki kolandela ye malembe bandeko bazelaki kaka mokolo oyo alinga akendeki na cyber café oyo akendeki kobimisa ba information to ba élément nini oyo azali kopesa na bato ya pariko apona kopesa ba information ngwanda azali kotinda ye nde bafieti ye bandeko wana ezali secret ya l'état yazali mwana mobali oyo bakoki kotika ye pamba boye te po ete
malgré tozali na démocratie il faut boyeba yango ete elingi koloba te soki tozali na démocratie il faut kotekisa basekret ya mboka meme na poto soki osali yango soki bazwi yo ndeko okei sekret ya mboka basakanaka na yango te sekret ya mboka ezali eloko oyo il faut kobatela ye atiki makambo na ye ya etide akoti na makambo ya bozoba pe ye nde moto azalaki lokola cerveau moteur ntango to ya pariko baorganizaki basystème oyo ya batrouble ya baétudiant ndenge nini bakendeki kosala mpo baboma baétudiana nzoka nde ye nde azalaki na coopération na ba ex phase oyo basalaki tu mpo baboma étudiana baétrangle ye donc mwana mobali oyo nde azalaki responsable oyo balobaka ete ndenge kaka tolobaki ete nzambe alobi oyo nyonso tosalaka na se efutamaka na se andimaki teke un jour bakofieta ye lokola bafieti ye bandeko ye nde akoyebisa na baninga étudiant ebandaki ndenge nini po ete ye asala bamanevre na bato ya pareko kotinda baelema ya ex-phase koboma baninga baétudiant ye mpe azali wana mpe azali ntango nyonso kokopere na bangwanda biliaki bango bikoki malgré bainformation nyonso bazali kokosa botelema Joseph Kabila apesi ordre lokuta na bino boyebi ete basekele nyonso tu ya ngwanda l'état congolais azali kozwa yango na maboko yango eloko ezali kobangisa bino me na minute ndenge ezali wana boyebaka ete mwana mobali oyo bakotika ete na kombo ya Eric na kombo ya Espoir Ngwala ye azali moto oyo il faut batia na esika moko oyo ke ata moto moko te akoki kokoma po ete atekisi nde sekele ya leta pe abomisi baninga na ye baétudiant babiloko oyo tomonaki ete bana Équateur baétudiant ya Équateur basalaka na Lubumbashi oyo système ya lititi zamba oyo bato nyonso tu bayebi lelo oyo mwana mobali oyo alingaki kosala système wana na université ya Luvanium mais bomoni ndenge bino moko bauti kofieta ye ndenge azali wana l'état congolais ezwa ba responsabilité nango ezala teke mwa groupe ya bato moko bakoya boyebo te abebisi mibeko abuki mibeko ya mboka il faut amériter punition na ye bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bolanda makelele ya wenze te bato nyonso bazali koloba ete non balingi baboma lokuta mpo nini basekele ya ngwanda oyo mwana mobali oyo azalaki na yango a partir ya Congo nde eloko bazali kobanga po ete basekele wana leta akoyeba yango siko nyonso me mwana mobali oyo asalaki oyo alonaki yango nde akofuta kobomisa baninga na yo baétudiant mpo na mwa moto moko boye oyo aziyebi ata valeur ya peuple te oyo azali kosala ete mpo na kobebisa vie ya baninga mosusu nde azali kotinda bino na bozoba lelo il faut mérite yango bakonzi ya Congo tosengi na bino ete azali moto ya kotika te il faut zala na boloko mpe ndenge ezali wana tozali koloba ete ngwanda azali moto oyo il faut bolandela bato mingi oyo bazali kuna na Kinshasa oyo bazali kosala baje na ndenge ya maseki mpe tokoyebisa na bakongolais ebele surtout ba journaliste congolais bokeba na ba information oyo bozali kozwa surtout à partir ya ba internet oyo bazali kotia ete balakisi ba photo ya bana moko basi ba enrôler bakangi bango ba photo ezali ba montage purement simple ya bato ya pareko na poto ba photo wana ezali ba photo ya lokuta tosengi na ba journaliste congolais bino bozali na possibilité bozali na mboka bokende sur place ti na ba région oyo sika bapesaki bino ba information bandeko bokokende kokuta ete ba makambo balobaki ezali ya lokuta po ete ba photo wana ba montage wana ndenge bozali komona bana basimbi ba carte ya ba carte électeur oyo balobi ete bazali kopesa bana mike ba carte électeur mpona kofraude bandeko ezali ba masolo ya lokuta basili kopesa biso ba version bato ya pareko moto bazali kotravailler yango ezali na moto ya pareko moko moto azali kotravailler ba photo wana pe azali kotravailler ndenge nini bana basimbi ba carte ya ba électeur mpona kotia yango na ba internet pe ba journaliste congolais sans même ba vérifier bazwi mbala moko batia yango na ba journal na bango bozali mieux placé ya kokende sur place na balie wana esika bapesi ba kombo na ba ville wana mpona kotuna mpona koyebisa mpona koyeba vérité po toyebi ete ntango bokokoma kuna bokomona ete ezali ndenge wana te po ete tosi tozwi ba version ete bato ya pareko moto bazali kotravailler à partir ya ordinateur bafoto wana bazali na spécialiste na bango oyo azali kotravailler bafoto wana mpe kozwa yango kozwa bilongi ya bana kotia azwi bazali kosala ndenge nini bandeko ndeko wana pareko ayebisi biso bazwi nanu foto ya mwana moke
bazwi image na ye babimisi yango double. Après ko bimisa double image yo mosusu babimisi bazwi ba travailler yango na carte ya électeur. Après avoir travaillé yango na carte ya électeur, si ma bazwi yango ba placer yango na carte ya carte électeur, bazwi siko ba travailler moi na net ya simbi carte yango. Allez, bazwi na carte wala ba poser ba travailler yango très bien bande kokoye bate. Ne siko yango na eloko bazali ko loba ete ah non Joseph Kabila triché. Donc ba jeune bango. Yango na toloba ki bande ko ba bolingo. Tango bango balobaka ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya simandako. Ba ebaka teke kaka bato na bango bapesaka biso importance ya kosakana te yango ete belema wana nyonso to bango basalaka na molili tozwaka yango mais bajeune nyonso ngwanda azali kosala nzambe ya kobanda koconfondre bango bandeko babolingo tosengi surtout na bajournaliste congolais bozala prudent na bainformation na bino surtout bato ya presse écrite bozala très prudent po ete bainformation mingi oyo bazali komona partie ya internet bokeba ezali ba information ya lokuta oyo bato ya pareko bazali ko transmettre yango pona kosala neti ke ezali ba information euti na bato ya libanda nzoka nde bato ya pareko ba créer ba page na bango ya na ba internet ba page ya lokuta oyo bazali kopesa ba fausse information bozala mayele bande ko babolingo bozala kaka bisika bozali na siba bango ndete kotalisa bino basango oyo to bombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci. Bandeko babolingo na bandi duty kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi